na bato ebele ba perdre mbongo na bango o ngana sunga ba joueur eza mabete babwaka nga libanga na pesa ba ministre ba yembanga babwaka libanga yo yebi Zozimo tangu wana bambuta Jalo bambuta Jeff balongange bamozi pio bazeka bar eska basala film ya la vie est belle lelo zeka bar commande nini oh là là babwaka batu bayemba batu na banzembo sort na bango esuka ndenge nini Hérédé le présent les morts en Christ car il se repose mutu asali bolam ata akufi misala na ye ekolanda biso poto kombo ya makambo Fran balingo yoka ngote kombo mama dim balinga yoka ngote yango na kolobela yango lelo ebimaka ba ventilier oyo na kolobela yango lelo OK papa pasteur yo zolo ba makambo Fran do yebi poto Jésus a Bible yo lingiye miracle ya Bible yo lingi yango mais offrande ba comment na Bible yo na yo lingaka ngote wana sikoyo tuni question na ba pasteur amaki on a lokola ba pétage pétage ko pesa intimité oh ayeba na zamto amaki ona escroc muibi pasteur mais musicien mokili yo je dis no pesa yi ozu mbongo pesa o ko bloquer mbongo na yo o pesa mbongo ne panganga ozo blocage oye bibia que no pasteur oyo a sali divorce ko pesa mbongo na yo pasteur a sali divorce abuki mibekoti chaque jour tango va na mwasa sika a sali kobo Jika TV. Mbote na balanze na biso nyonso ya Jika TV News be balanda biso mokili mobimba topesi bino bambote bipai bozali mbote na bato ba partageaka be mission na biso lokola papa Freddy Ntambwe wa Ntambwe lokola ndeko na biso Enise Kunku lokola ndeko na biso Matanda TV lokola ndeko na biso Nadia GB mbote na batutu o bazaka connecté ba commentaire na bino eza ebele lokola ndeko na biso Dieudonné na pesi bino ba mbote parce que ba commentaire na bino ezonga kaka lokola ndeko na biso Tresia en tout cas lobi na bandaki kotala ba commentaire na bino nazali komona yango na pesi bino mbote bienvenue na émission na biso tolobela nyonso kasi tolobela nyonso oyo ya o to sala ka chaque jeudi ezali ko kundola mystère caché ba makambo e bomba ne to zali ko bimisela yango bino na polele et puis ko lakisa bino lo lengeni ne sengeli bo tambola na bokebi po mokili esili ko beba lelo to zali ko lobela ma bomba mi bénédiction ya bomengo to elakeli mabe ya bomengo yango nde to ko lobela tozali toujours na mystère ya apparition ya étoile tozali ko continuer wana eza ba sous-thème nazali ko pesa mbote na batu nyonso balinga kanga en tout cas vraiment beau aimer beau partager et ko sala bien FT boss de boss na pesi mbote bipa yozali tikete nzamba lola sa nini apambola yo makasi pona musala kitoko zali ko sala pona Jika merci beaucoup soki tozali ensemble na réalisateur akoki ko fungola la caméra bongo tokotsa Mosel Nanzambe Oyazali prophète des étoiles na pesi mbote na papa. Bonjour maman Judith pour une émission qui toque au salaka na zo ba appréciation bazo ba bi dio oyo et zo pas mola libota na Nzambe parce que évangile je t'aime avec pureté avec honnêteté. Nzambe pas mola pe papa Fabrice FB na simaya caméra ceux qui bililingi eza malamu ezaye ceux qui eza mabe ezaye Nzambe pambola ba o nyonso to ba komantaka papa na ngai Freddy boza ebele bo komantaka Nzambe pambola bino zongisela bino ebele bo continuer ko partager be mission oyo surtout ya lelo ndi mystère ya makasi o to kolobela lelo la malédiction et la bénédiction financière batu ba yeba yango po batu nyonso balinga ko koma na mbongo naza mozui
bakoyeba yango lelo. Po batu nyonso balingaka kokoma na mbongo nazala mozwi na koma na mbongo ngai pe na koma lokola Kingandi ngai pe na koma lokola boss FT ngai pe na koma lokola JDK Mopa au Soda Poto mikolo Paris eza na maboko na ye azali koningisa yango vraiment olingi ko somba mutuka ya Lix betaka ka JDK Mopa au Soda Poto noko international bokutana na pe bokobeta nzoto na nzoto parce que nyonso ezali sur le terrain. Merci beaucoup papa tokotimbala moko na mama na likambo lolenge nini mutu akoki kosala po ayeba bipai bomengo na ye bombani to ndenge nini akoma na bomengo. Merci beaucoup maman Judith omoni makambo bomengo yeba bipai nini bozune bombami mutu moko alanga nzembo yemi na nzembo na lobi soki bomengo ezalaka na sima ya ngomba moko boye mais bakolakisa ngomba ngona kende kozwa yango peu importe place ezali na kolanda yango et puis soki pe moi si o esengeli mobali oyo abala bayebisi avanda na avenue tel akotungisa masu tel luka prophète akota na mabondeli te akendika kokoko na ko luka Judith na ko luka Francine moi si na ngai wana oui Bible lobi na Proverbe chapitre 27 car la richesse ne dure pas pour toujours et il n'y a pas une couronne éternelle. Bozwe ou melaka mikolo nyonso tuti. Tozaka na fait Charles Mumbaya. Andrea qui pasteur na za musicien. Na bimaki meilleur chanteur na concours ya AMCC Association des musiciens chrétiens du Congo. Oui. Alors l'époque wana pona yembaka. Azo bisa biso lobi ezate anenyo so musicien banobimisa album pour ça a succès. Non non. Obimisi parce que yazala ki professeur. Voilà, ceux qui aussi ici kobimisa album succès nzambe ko pesa yo. Yeba na ko pérenniser yango. Oko zombongo obani ko sala ba faire otongi ba immeuble, otongi ba ndako sala ba entreprise. Pour lobi penza me obimisa batu mususu. Ezaka ayote. C'est ça. Ndeko komona que no pasteur azo briller ti ermo akiti. O bitumba te. Non non. Mutu moko za musicien mathématique kiti, mutu mbongo moko mathématique kiti. Eza bitumba te. Bible ne loba na Proverbe chapitre 27. Il n'y a pas une couronne éternelle, la richesse ne dure pas pour toujours. Au monde il ne pas Abraham et comme pas Isaac, et l'on pas Isaac et comme pas Jacob, ainsi de suite. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent. Au monde il y a mutu et bomba mi wapi et bomba mi na lola. Des réponses na yo. OK. Il y a la Bible zoloba hérédez le présent les morts en Christ car ils se reposent et leurs œuvres les suivront. Misala na bango ekolanda bango. Yango na totiaka soki muto osala bolamu. Azolesa ba orphelin. Otune ska bozo muto bomba makate mama nanga. C'est ça. Azosunga mosala na nzambe. Azolesa ba sel na nzambe. Azolesa ba obayoka kapasi banyokwama. Azo prêter nzambe mama nanga otuni muto na monene. Otuni muto na monene. Akosali kelemba. Bible lobi soko ozosunga ba bola ozolesa bato ya pasi. Ozo defisa nzambe. Ozo bomba bongo na yokuna. Ah oui. Au monde makambo zo ba le 25 ndenge to kolesa ba orphelin na ba veuve ko kabela ba biloko atabila mpe pa bato bazanga bato bazolanda bisoti bako ko benga docteur le prophète des étoiles bako benga maman Judith mais disque lo mutazo benga te c'est ça pona nini po bato bazo ba secrété c'est ça yango na malédiction na lipambolia makambo mbongo ndena koloba lelo Bible lobi bo na Jacques oui chapitre 5 la religion pure ce que Dieu le Père aime consiste à aider les veuves, les orphelins, les pauvres. Religion pure. O nzambe alingaka. Ata yoza pasteur oteaka. Soki olakisa bandimi no église. Secret ya kobomba mbongo te. Secret ya kosepelisa nzambe te. Religion na bino kozala pureté. C'est ça. Tala Tabita Dorcas. Pour lobby secret nini mutako kobomba mbongo ndenge nini. Ah oui mutuna anatandenge zokende Tabita Dorcas ayebaka na ete na kibonzoto boye nzoka na molimo wako sala makamba malamu soka tongi lamba kaka apesi mobola asali mo loko boye apesi muto apasi azuma congélateur akabeli muto azuma sapato asuni muto asungi mo muto à l'hôpital muto akobela asungi bato
Ye tabita Dorcas akoyeba kama kabako salate mais yo tunaki mutuna secret ko bomba déjà kuna n'importe quoi na yazo sambela wapi esika mokote pasteur na nani pasteur ni azate asali bolamu wana tango akufi batune ya mboka balobi te tokende kobenga Pierre boya ko sekusa mwana mwasi bolamu elekebe Pierre tango aye batu babandi kolela kombo ya tabita te batu azolakisa telefone oyo neti telefone oyo papa Yves Yudi na Belgique muto asombela nga telefone oyo la papa soit béni la yango wana papa oyo aya na bondel pona mamne pona mama libala esimbi abali mwasi na ye mama champagne mama champagne Yudi babalani mwasi akepoto evandaka te evandi asala semence wana peza lo omoni telefone oyo muto asomba ngo papa aina oh la la boyi botel aina kofi aina ndeko ba aina famille aina asomba telefone oyo lelo na minute oyo makambo ya osala na kati ya Congo wana Zaïre pardon limsanga na Congo RDC ezia ko sakana te ils ont semé eza na mwana moko ya mundele mwana lo bezati mwana mundele wana aza ni mundimi nanga na bondela kapona mama ni aza na Belgique pona koko na ekutu ayoka ika ndenge na osambela abi pasteur tu peux prier aussi pour moi na sambe pona azu musala mundele aza ni mundimi nangai oh la la mais albi pasteur na otindelo cadeau moko mwana lo bango wa na télévision ezate ebetso libaku c'est ça ozomona batu babandi kolela tabita Pierre abi mais oh oyo azolela boya ye na sapato azolela boya wana peza papa permettre ngana yemba ngo peza na kiluba kati ya suwana ndenge babanda kolela yo dokasa mukwachishi wa balanda dokasa langu kawende donc wana na yembi penda ndenge penda bato ya mboka babanda ki kolela dokas musungi ya babola dokas musungi ya bazangi Dorcas mosungi ya batu ya pasi la muka hotelema po biso soki yo lali moye biso bilamba na biso etonga malisusu ezate siko mama Judith ndenge toloba mama ba orphelin papa azota la biso maman azota la biso c'est ça ayebite que no ba bombi sakamo yaka benga biso rejoindre biso to lesa ba orphelin tant mususu zoluka libala ezo simbati na acte oyo kako sala maramoko makamune fungwami ozoluka obota ozobota te mais bana on attend kolia apesi merci et pas na biso pour komona yo ndelinzambe nzambe tala mamoyo le 25 décembre alesaki ba orphelin oloso basala nzambe belé babanda kaka koloba Dieu souviens-toi oyebi mama na ngai ba question no tuni oyo yo qu'est-ce que zo mi biso Pierre abondeli tabita Dorcas alamuki oui Maman, exactement, muta obela malaria te muta kufia la muki résurrection. Pasteur ni asa seksa mutwa. Azate à part aventure. À part aventure na mankiona. Na bikosa kosa. Muto ba bengi roi Ézéchias. Na mbongo na ye wana na acte des apôtres comment na 2 Rois chapitre 20. Aza mukonzi monene roi ya Israël. Akia kotonga temple comment kobongisa temple. Batu basi ba kimaki déjà ba sacrificateur azongisi bango. Abongisi ba porte, abongisi ba couleur la sel makamunyoso. Abel malade prophète messianique comme on a Esaïe ayeko ebisa ya lobi donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir bientôt là. Oh là là. Azur longine abalu c'est contre mire maman nangai. Oh là là. Abandi kolela alobi éternel, souviens-toi de moi. Ndenge na tambola ki din. Na longola ki ekeko ya serpent de rein. Oyo bana Israël batalaka na désert. Po ete soki batali ekeko wana nyoko aswami asui bango venez nessa de l'autre côté. Ban Israël ba memaki keko wana tina terre promise ba koma ko adorer yango na longole keko ngana bongisi temple na yo tala makambo malamu na sali na kufa ka boy livre ya souvenir e fongwami yaya le 25 décembre to ozela yo Ezekiel pal agangaka ozomona Ezekiel stanga balise le contre mi prophète abaniko bima c'est ça nzambe bisi prophète zonga ko kenena nte
va dire au chef de mon peuple. Nabakiseli 15 ans na mikolo azanango. C'est ça. Atikala ki na mo mikolo moke. Nzambe abakiseli 15 ans lisusu. Nzambe aeko zongi sa degré ya moi. Je ferai reculer l'ombre du degré Celsius du soleil na moins 10 degrés. Ce qui moi ekende ki boye, moi eko zonga lisusu hors le soleil. C'est Jésus-Christ. Cela veut dire ce qui perdra qui vit na kozongi sa vie et pas na ye. Amen. Et ayeko bika. Wana secret ya kobomba mbongo. Mais ça na bato ebele ba perdre mbongo na bango. O ngana sunga ba joueur. Eza mabete. Babwa kanga libanga. Na pesa ba mise ba yemba nga babwa ko libanga. Yo yebi zozimo. Tangu wana bambuta jalo, bambuta Jeff, balongange, bamozi piyo. Bazeka bare ska basala film ya La Vie est Belle. Lelo zeka bare commandenge nini? Oh là là. Babwaka batu. Bayemba batu na banzembo. Sort na bango esuka ndenge nini? Hérédé le présent, le mort en Christ, car il se repose. Mutu asali bolam ata akufi. Misala na ye ekolanda ye. Mama moko akufaki aye aseko ya kotatola. Alobi na kena komi na lola. Na moni ndenge ba tonga ba ndako ba ocha ba adresse ba veni. Ndako na ndako ba koma kombo mutu. Selon misala malamu oyo azosala na mokili. Yo zosala misala malamu te. Nini ozo tonga kuna? Même islam ba musulman baloba yango. Allah a juger mutu na mutu selon misala na ya sala. Ezana batu misuba okelola baza ba fazer. Yes. Akelola banga nzambe akabakate. Qui vont s'aimer, ils ne donnent pas. Oh, bah, pasteur, bah, vu Msambongo. Maman, pesa elamba, balobarate. Kuro pesa elamba ya kaleza mabe. Maman, nanga okoko teya. Bat bazo sa amen. Bat bazo ganga. Bat bazo sauter, fabrika, akula. Motei, mosako, linanzambe. Soke comme na era makambo franc. Oh. Mayele yi. Église koti. Maman, tikana lo banano lelo lo comme très important. Bande kuna biso poto. Comment makambo Fran balingo yoka ngote comment makambo dim balinga yoka ngote yango na kolobela yango lelo ebimaka ba ventilier oyo na kolobela yango lelo. OK papa pasteur yo zolo ba makambo Fran do yebi poto Jésus a Bible yo lingi miracle yo ya Bible yo lingi yango mais offrande ba comment na Bible yo na yo linga ngote wana yo kolobaka no pasteur bino za Kinshasa. Oyebi mamba taxe ya wate so na mine expliquer ko comprendre te. Oh là là. Nga natangi français na zoeba français langa batu mususu. Natangi mathématique sama na égyptien na zoeba yango. Natangi scientifique natangi mamunyosu na zoeba yango. Kaka soka expliquer nga makambo ya ba facture poto ne na koyeba te. Wono koyeba te pa pasteur. Au monde biso moto tia ba di mezate. Makambo eleke bele ba facture ba taxe. Même muto abozo linga ko pesa 10 te. Azo linga ko frande te. Mais azolinga miracle o ya Bible. Nangina ibisa o Dieu de la Bible du début jusqu'à la fin c'est le Dieu des offrandes. Amen. 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 La malédiction et la bénédiction financière. Pourquoi batwazo pambo la matin na mbongo? Tozongi na Bible ne bandel na Genèse. Bible lobi boy. Adam aboti Caïn na Abel. Caïn azalaki moto alona kabandunda Abel azalaki moto abokola kabanyama pasteur azalaka te nana te ki bamba offrande c'est ça yo bazote makambo offrande mais ozozala kilo mutema kilo makakadika c'est ça ki mukongo ti elobi ata pasteur moko limbisa bandeko ba Congo abi l'église kozana ba Congo na ba Congo oza pasteur mbongo te oh là là bako kangelo maboko lukengu Adam aboti banoyo pasteur azalaka te mais ndenge nini Abel ayebi ke nifuna pesa nzambe offrande oyo emati likolo nzambe asepeli na yango kaye mutema mabe wana kaya mulimo ba calcul aye ko pesa mwa biloko moko ezanga tina matembele nzambe aboyo offrande na eboti jalousie yo olinga ko pesa ba offrande te yo opesa ko offrande tanto pesa na mutema ya négligence na pesa mwa bike oyo po nzambe ba pesa kana volonté soko lingi nana yebiso ndengwana
que ce qu'on peut s'enzamer mais ça a volonté na yo moko. C'est ça. Nazo révéler na Bible lelo. Merci. Papa en tout cas ozo kende na mozindo mais papa nazali na mutu na moko. Ezali na mutu mususu azali na mboka mupaya, azali libanda ya mboka. Mais mutu wana avoir bima awa na Kinshasa, azalaki na papa na ye ya molimo comme on dit que non le commencement ake na poto afandi pambate ake a se retrouver à une église moko asambelaka mais l'église wana ezali papa na ya molimo te mais en même temps aye ko trouver que non azo landajika akoyeli na prophète ya ba étoile alobi te tika na s'intéresser nanu a comprendre que non makam prophète ya ba étoile azolo beza ya solo a bengi message alobi te papa landelanga na ba prière o comme le ko la troisième personne na vie na ye alors mutu ya mutindo wana dimi na ye action de grâce na ye a opesa ngwe pana Maman Judith mituna na batuna ango mama aimé na Canada nzambe pa mulao azwanga 3 heures de terre sur na po ba makambo vérité. Merci. Ozana papa molimo no na Kinshasa. Oki okomi na poto. Ah. Ozana na pasteur na yo pe susu o bengi na internet pi. Okomi na pasteur misato. Opesa dimi wapi? Bible lobi boy. Apporter la dîme dans la maison du trésor. OK. Afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Voilà, nous sommes dans Malachie, chapitre 3, verset 8, qui t'a tinassi. OK. Ndepe baramona olobela lelo yangwana. Pour batouer ba malédiction na bénédiction, il y a offrande, il y a finance. Bato bazote ya wana bazali corps de Christ. Apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Maison et trésor. Ezali basali na nzambe zanga ko église té. Oui. Pour église mususu pe zaki église ekangama. Église zaki awa pe boye longo ya adresse comme place mususu. Au moins pe que no musika o kene pe sokuna pété. O comme OK. Ba changer église même ata awa pe à cause de distance maman na ba. Oui, oui. Na ina beloko moko boye. Dimina yo. Okopesa yango epe bato nyonso ba olandela yo na molimo. Okol batena pesa ke pa pasteur na ngamoko ya poto. Bongo papa molimo no ya Kinshasa. Mais papa différence c'est entre action de grâce nadim. Na kokoma na omoni songo tuna na pesa nga différence ba sorte ba offrande. Wana to kolbela action de grâce, to kolbela offrande du prophète, to kolbela Galates 6:6, to kolbela aumône, to kolbela dîme, to kolbela dîme de la dîme c'est ngé pe ba pasteur. Ba pesa papa na bango ya molimo. On peut retourner sur bon papa voulait ma pasteur soit akufi après c'est pas nan pour aux arabes tout na makasi on en a dîme de dîme sikoyo yo zana pasteur a na Kinshasa faut pesa epé dîme yo zana pasteur wala ngela kayo le connaît prophète des étoiles docteur Patrick Ngaibo il faut pesa nga dîme yo zana pasteur na poto il faut pesa dîme pourquoi bolanda malam Bible zolba Apollos a sémé. Moi, Paul, j'ai arrosé. Au moins, il faut que tu kola. Akola kana biloka ya tata na été. Maman nanga jika yo zana bana. Bana na yo bano bota bango. Balia ka mbongo na yo te, biloko na yo te. Non. Balia pe papa kulutu, bakene pe konje pa papa leki, et pa tata mwasi balia pe kuna. Mais baza bana na yo. Ekoni pa loba na kabeli bana. Mwana no ndenga zawa o kito mata mukula kokola komi na mbongo ebele ko kansate ke no mbongo nyoso apesa ka yo non akuluka banoko akuluka batata mwasi tata mwasi osombela ngata drapele osombela ngata chapeau ezala ka ndengo wana dimba bemango na maison du trésor elakisi basali na nzambe oyo babondela kapono balandela kayo siko ngana so landela papa na mulimu na Kinshasa alandela ko soutien. Et nous avons no box non, à source. Bon, na kota na moi c'est moko bopé benginga aza na France. Albi pasteur, moi so daza mutema be makas mingi. En tout cas. Bat muso abenga biso po ba exploiter biso. Na ndenge ni na bi ko exploiter. Papa tika. Alobi na ngabi pasteur, biso ba pasteur na biso poto ba kendeke mabanga, ba kendeke kayu. Moi na bon na benga ya bon de la pona ngezati yango na bengi yo. Bino moi oyo boza na Kinshasa pour le moment. Boza na capacité ya ko bon de la pona biso boza na volonté wana. Azaki na zemi ba bise soko boti na césarienne.
après ko bota to kato ba trompe alors papa na lingi na bota na césarienne te po ba katanga ba trompe naza na confiance en Nzambe na yo soko bondil pona nga na ko somba ba instrument complet ya église OK mukolango bandimi nyonso o to bondela bango en ligne ba mama Maeva ba mama Michel ba mama ebele baza ebele ba mama Lydia na Londres bazala ki wana to bondeli pona mwana mwasi oyo tant to sambe en ligne ba benga na bise na prière en ligne mona katezate a insister na bise bato en ligne na bimi na no en ligne na tikino bo sambela na so wana ya bi papa bondela pona nga na bise na ko to en ligne to bondela pona yi na côté en ligne to bondel pona yi esili après quelques heures a bien papa na boti normal na voix basse na boti na césarienne te oh là là banda mukolo wana po atinda ba instrument ti lelo désert ngoyo na bengi alubi na ngai bi papa na otinda ba instrument te na ngaka na exploiter yo po na boza na grâce na pasteur na nga awa na France na opesi action de grâce na boya ko benga po za na tante za na libanga za na kayu ya ona benga ki yo ninge za na boka nzate no musana Nzambe pasteur azoya libumu po na mo mabonza te to saka musalo bénévolement bato balinga kopambola biso ne bapambola biso alors nazongi na sujet dim na opesa kuna pesa koto pourquoi ce que pasteur no atelemeli yo fongola biso landanga est-ce que bando obanda ko samba en église wana pasteur na bino muto ateka du 1er jusqu'au 31 décembre non aben ça ba pasteur ba otipe Nigeria ba otipe ba province mususu ba évangéliste ba prophète ba docteur ba ka côté en église na bino oui ou non oui bon pasteur na bino alobaka nini bo pambola motei oyo po ta mususu passage ne zape na bénédiction na yo au mona bande ko bota te na passage ya mosali na Nzambe wana depuis les jours là aux zemi siko yebisanga yo ko pesa dim kai pa pasteur na bino zem na ozoke pa pasteur na bino ozoke on a passage ya mosali na Nzambe wana il faut la reconnaître ba pasteur toti capitaine mabe tote ya évangile na polele tango coronavirus esama ke église kanga makia oui bandimi bazali bandimi na yo non yo muto kanga bango na kata église na yo bazonga ki kunati eza ba pasteur biso bakoma ki tinda dim tinda offrande na mpesa tinda na par téléphone bon so téléphone ezalaka te bandimi baza bandimi ya Nzambe ya Yesu ozomona wana komona ko répondre yo alors maman nalingi na lobalika moko boy awa pona makambo esaka blocage oui combat spirituel minene ya makambo ya mbongo totanga na Bible awa Malachi eska ba Branham ba ka kovanda ka Malachi ba Branhamiste pe ba kosa ka batu akosa batu ebele oh non ndenge zaboye Eve bimaka na serpent yango na Eve koma na zemi abutaka kayen lukuta kokosa batu o Branham prophète attend de la fin bongo Ephésiens 4:11 tina nango nini mukona kolobela makambo ba doctrine awa tozalia na makambo yo lifoko ya koyemba bi Jésus Christ a arrêté sa course en entrant dans un corps humain appelé William Marion Branham. Jésus Christ a fini sa course a fini sa course bino na banzembo lifoko koyembaka ba bloko ya Dieu est conjugué au féminin Nzambe akomi féminin ko les ali lokwa maji to lobaka makambe beli to lobelango ya solo Malachi chapitre 3 verset 8 un homme trompe-t-il Dieu wana Nzambe atuna bi mutu akokosa Nzambe c'est que zana bato ya lukuta mutu moko nazo ebisela poto na bi mama ozarmu yibi abi papa na zarmu yibi te na respectant na banga ka Nzambe ngabe opesa dim abi dim ne na pesa te po tala ba taxe na ba douane na ba impôt kasi abi kasi tala Bible ndenge be umuyibi yo kana Bible ebe nga bato ba miyibi awa un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi nous t'avons-nous trompé bato Nzambe yo be nga biso ba miyibi tokosi na nini tokosi yo Nzambe abi dans des dîmes et les offrandes oh là là tango nyonso tu yo pesa ka dîme na offrande te o trompaka na yo zokosa mokosa okende lola jamais yebaka yango bato bapesa ka dîme te bakeli felo na mona ko neto ndimite donc pona yo mama Judith muto okeli felo ndoki na muto ekobo awa soki muto apesa ba offrande na ba dîme te destination na li felo
papa opesaka dimite po yo futaka taxe na bempo po makambo eza pasi na Kinshasa akuti koloba te ok tout droit lifelo yo kasi ko Bible ne lobi c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction malédiction yo wana ya bandi ko beta bino na zo mbongo te papa ba bengani ngana musala mubala kiminga malédiction mutabeti yo malédiction muto ayibi étoile wana bendi yango nzamba osani nzamba osani lokote obeta mpose escroc yo muto escroc nzamba kotela yo ba prédication aboye bat ba kosepa na ngote à part papa Freddy tamone muto commenter à bien sikonga na ngina tuna sikolo komoko na ngina tuna mama Judith mama Judith esengeli to ke ne kopesa bango ka badimi na biso mama Judith Balobi, et vous me trompez, la nation tout entière. Mboka mobimba. Boko sanzambi. Si vous avez une question, n'a pas pasteur à qui on a le pétage. Oui. Pétage qu'on peut s'être limité. Oh. Aïba Nazam Toman qui on a. Escroc, Mouibi. Pasteur, mais musicien Mokili. Yo, je dis, nous repésaï. Aujourd'hui, on repésaï. On bloque mon ayo. On peut savoir, on n'est pas nganga. On a blocage. Oye bien que nos pasteurs oyo a sali divorce. Kopé c'est bon na hotel. Pasteur a sali divorce. Abuki mi bekout. Chaque jour tant on va na moi ça sika. A sali kobo. Papa. Et simbité, trouble peut-être moi si wana yenda zalaki point de shit na ye et simbité mo sana nzamba lobité pona pengwa te mama kende soit ye moko mama surtout mingi zakande bango ba mama pasteur ba chantaka bino ngai na lingina kende po yebi keno soko lobi bongo ba koloba te pasteur ba ko bondelo suka sali nini akei mo sana nzamba wana lisumuneza wapi yo so kama pasteur a boy pasteur a sali divorce ezaka pa pasteur a sali divorce a boy ma pasteur a bébé si raison papa yo so na Kinshasa na internet ya oso kama pasteur a vu que non na sa divorce yo ka on internet au moins on est bazali papa bazali mo to tanga ezate to kota ezaka ba pasteur nde ba ya kozala makamona mama na ngai soki yo boyi mwasi o asalaki bo asalaki boyi Bible lobi boyi okozela ti mukolo kokufa soki akufi nanu te yo obali o vivre ne kobo kobana na pasteur na biso kobana na 17e mairie vie na biso wana asala divorce na tongo kobaluka boyeti kokoma na sendo est-ce yo lobaka tiko kena bandal kuna eloko salema tiko kena bandal sona yo beti tiko kena bandal nazo ebisa yo peut-être moi ba batu nyonso tu oyo basali bato na lobi boyi o sali divorce nzela no ezali felo chaque jour tango za na mwasa na osa le kobo toloba te yo moni Bible za loi te soko sali loi oboyi mutu ba otika yo c'est comme si on dit que nous moko boye moi ça zaki mabe tout ça alors Bible lobi apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve ce que c'est que yo zo me ma dîme na ba offrande nanda ko ya nzambe ozozala régulier tia nzambe siko na mimekano c'est la vidéo ça na problème benga nzambe luka na kati ya losambo ezala bato be bazo luka nzambe na kati ya losambo luka yesu na kati na losambo banzembo ndengo wana menzabe moni samati papa basinyalenga peza ke tozo ko mais nazana mutuna moko na ngina tuna yo papa ezala mutu mususu pe déjà destin na ye ezala kiki akozala mobola ata pesi dim nzambe alobi awa pour vous bato ba futa ba dimi wana o ba pesa ba offrande pour vous je menacerai celui qui dévore c'est que zana mutu moko yaka ko dévorer ko yiba omoni bato ba pesa ba dimité akobungisa mbongo bako yiba mbongo mama Judith para papozo boke la biso pour vous je menacerai celui qui dévore mutu ba pesa ba dimba ko dévorer été oyebi que non banguma oyo esanzela ka bato bambongo banguma ne tambulaka na babaki ce sont les esprits batambula na bandaku bayebaka bato bapesa dimte mbongo na bango ezaka protéger te yo te kaka yo saka bafaire opesaka dimte mbongo no eza protéger te soko oza na bofrande na tinda le 25 décembre awa tolesa bafele c'est rattrapé. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin, le 25 décembre. Nazana posa na zono bapel awa. Obenga biso na numéro Fabrice Atiwana.
que nos prophètes des étoiles, docteur tous les deux numéros, Maman Judith, tu vas appeler, ce que tu n'es pas nanga, nagoya n'a pas Maman Judith. Toko le capé na télévision, toko loba. Ce que benginga numéro Maman Judith pe zaliwana. Otin bon aborfele, ben appelle Maman Judith. Ce que tu n'es pas Maman Judith, o bengi penga. Tant que tu kende kuna, borfele wana pe bazoi ba keno yo contribuaki. Oui. Pour na bino na ko menacer, ba o bazoi ba bino, il ne vous détruira pas ni les fruits de la terre. Bakobe sabinote ni bambuma mabele. Si vous remarquez comment nous nous combat finance. Bat ba la te po bazana mbongo. C'est ça. Bakomi ko diembela et pas ba député. To ko na binote. Bokene na parlement. Bolba ko voter avant ko bala $500. Boké ko na tipo sisi et loko moko te papa pauvreté. Ozo si mbongo te. Tuna mamo, tuna papo. Mukolonini na ye kaka likolo ya mbongo. Tuna mamo, tuna papo mukolonini achaki dim na ye mukolonini. Et puis pasteur, il faut pas se rappeler dim na yo. Yo pasteur peut sa dim pas nan, dim de la dim. On peut s'arrêter. Ozo bloqué bandimi. Yo prophète Amuyibi, prophète escroc. Si ko soka za papa molimote. Soka za papa molimote. Bon oyo a remplacer son papa molimu ne akufaki. Oyo a remplacer papa molimu ne wana. Ya mi bimeli na ye kaka merci Sedek. Bimi na ye kaka. Do yeza super bishop. Azani na tata molimo. Avant ça mais en église moi maman toté lelo ezali très important pour qu'on riche. Tala yo la non maman Judith. Émission ezali très important. C'est ça. Muto Azamel Sedek. C'est mon secret. Azamabe. Yo avo ça mais en église wana. Soit na papa na mulimu, soit na pasteur na ata so ngo benganga. Tuna nga papa mulimu no nani? O mona papa mulimu nanga? Na ko yebiso papa mulimu nanga? Oui. Oya bondela pona ngachanga maboko. Siko pasteur bimaka Melchizedek. Ebele ba pasteur ba sala ba rébellion. Ebele ba pasteur pe bazaka ba frère, ba bazaka ko tata ba pasteur te. Au moins temps ba pasteur ba nota États-Unis. Bazaka ko sala ba campagne ba croisade en plein air. Bato ba bongo na mitema ba frère wana. Bazanga bisika ko sambela. Ba bandaka groupe d'intercession. Tia comme pasteur lelo. Aza papa mulimu te. Bazé belé. Bato bongo ne ba sala ba désordre. Pour semer ba trouble na mboka na biso. Voilà maman Judith. On a kolba moké pour na secret à malédiction na bénédiction. Pesa ba offrande na. Tala ni anania na safira. Ba ko sinzambe. Ko ba ko pesa mbongo. Ba ko si moi ça ko sa kufi dans le Nouveau Testament. Ba te belote offrande za makambo ya Saint Alliance. Ministère moko, ser moko. Abimaka osala succès azoyemba avec la télévision. O bo pesa so bo offrande te, bo pesa dimité po Yesu moko za ko offrande. Ye wana sili succès. Yesu moko offrande. Bon Yesu mon époque na alo bela mambo offrande. Alors bien na temple a muta pesa ko likamona monso azata. Batambo ba pesa na bangote. Moi je appelle des deniers à pesa ko likabatonyo surtout. Apporter les offrandes. Offrande pesa ka ba na la offrande. Dans la Job chapitre 1 verset 5. Bible zo ba keno Job ba ndoko pesa offrande pour na bana na ye. Azol ba bi tangu susu bana ba sumuki. A pesa ba offrande. Yo pesa to offrande bana ote. Yo moko pesa na onte bonga bana yo. Ezana bana mususu na église. Bat ba ko pesa offrande. Mwana kene ko yiba na panya mabonzande. Ata mikolo papa ba protocole tango bo pesi makaboye tango bazo compter yazo pona soki mwa billet $50 ekota ki ya bendi yango chango na kacha poche. Pasteur Godé Poy président du parlement abenga bango ba diacre taba. Ça veut dire taba alingara pour nous les billet vert ya dollar. Ba diacre bon bazali. Yango na église ndenge zaboye. Badiakre il faut yeba bango. Badiakre il faut bazala bato bazali motema pio. Au moins badiakre ba komi gabo ba bio dollar ko tana ba soutien na ba sous-vêtement. O ko la cancer à libérer. Na ba chaussures. O ko la cancer à libérer maman diaconesse. Vraiment. Papa diakre yo tana mon ko la faiblesse sexuelle. Ah mais oui. Et ça passe pas. Moyibi tina kat église. Et pasteur p. Tango zumbongo ya dim. Il est pas peu qu'on partager yango na baninga na ba collaborateur mon wane sunga pe baninga yo moko sa musala hote même Moïse azaki na Arona ir Joshua zo kena bitumba Arona ir basima boko na e
Yo pasteur côté à ce moment comme man maboko na yo moko na yo moko na yo moko. Pasteur ndenge nini? C'est ça. Hein? Merci beaucoup papa Tokomina Souka, vraiment il y a les ezala qui était secret à ma bomba mi ya bozuina ngai bomba mi wapi secret à ma bomba mi ya bozuina yo et bomba ni wapi. Maman je dis c'est ça pardon une minute. Dis-moi repère c'est pas banane ba prisonnier. Wana za au monde mutu nanzela mutu amaro nga dim na pesa pasteur tena pesa bango o mikosi ezana batu mo msusu mo bande musu na poto ono na tinda kimbo na lesa ba orphelin dim na pesa na ba orphelin te pesa biso dim ya basel na nzambi ba orphelin ezali ba omone offrande ya mawa. Voilà. Merci papa. Merci beaucoup papa. En tout cas, quelques secondes avant nazo caméra pour to katapo vraiment ba. En tout cas, minute ici lelo mot na batu nyonso tuna otanga komote mot na yomoko mot na fabrice na pesi mot na batuté minute suki bongo. Merci beaucoup mbote na batu nyonso balanda ki biso. Vraiment bo comprendre que non, il y a les ala qui peut bo comprendre que non, il faut pesa po pambwama. Et belé lelo bo kangami po bo pesa kate. Il faut bo yeba ke di mezelo comme susu action de grâce qui ezelo comme susu au monde ezelo comme susu donc voilà ce qu'on émission sur net au sol là dim offrande aumône action de grâce c'est ça. Offrande des prophètes, offrande de miséricorde. To énumérer en surtout dans moko. Par exemple, ngana kuchiko lo bakendeko oyo azaki na problème akoboto sambele lié. Akuchiko pesa yo dimité, akuchiko pesa yo de action de grâce parce que nzamba sale lié bolamu, apesio dim, apesio action de grâce. Dim ezali bozu otozwaka. Ezala ozui na semaine, ezala ozui na journée. Et soko lo bikeno moi muke na nga ba pesinga $10 na nga nazobi misa 1000 francs na bomba na pesio pe moi simbo na kabeli ombongo bimisa dim na pasteur na pesio oui na mona ka mama pasteur apesa ka dimi apesa ka penza na pesio mbonga wenze ya bloko lia wana na mbonga wenze eza mbonga ko pesa dimi te papa wana eza sujet mususu merci beaucoup na bato ba kona démission na biso bo comprendre que les autres zaki vraiment na musindo penza makasi te papa na zote jamais mbonga wenze ba ko bimisa mbonga dimi te merci beaucoup papa zamba pambola ba ba kona biso ba ko partager ticket bo pambwama les autres yebi secret ya mabombo ma ya bozui bino pe bato misusu bomo kanga bozui na bino parce que bo sale loko moko ya mabeka la balakela bino mabe bono pesa mbongo na ndako nganga bo kanga yo c'est ça Tokomina Souka, merci beaucoup. On a Fabrice de la Sema Caméra. Merci na bato ko partager émission na biso. Bo continuer na ba commentaire bo benga et ko sala biso bien. Place to solo ba mabe bo ebisa biso que non. En tout cas bo solo ba mabe. Na za besoin pe ya monse na Nzambe mutusu aya. Alo ba ke cette fois-ci na lingi bo yamba biso mi balé na pasteur. To sala na nous débat ya lilo ba Nzambe. Et o sala nga kitoko. Jou mususu na yambi penza ba sala na Nzambe mi balé, ba sali penza mama na débat selon oyo prophète ba étoile mususu osali mosana ensemble landaka biso penga biso rejoindre biso tokosala maloba tokosolola kaka oyo etali makambo Nzambe. Merci beaucoup na boss de boss FT bipa yozali. Merci na bato balandaka biso tokutani mbala ya sima soki Yesu Masiya Nazareth azongi te. Ciao ciao.